Ah, l'autre côté, c'est l'autre côté, c'est soit l'autre côté. C'est faux, c'est faux. Attends, pas les okomaté. Il y a toujours l'autre côté, papa. Toujours la bisoté. Naïbité sur bazo ko wayate pour na salité. Mais nous-mêmes les victimes, to mabe écoute biso to na kati salité to fandi. Ba yande ko kuta biso. Ah, ceux qui lipent eza, ceux qui maïeza, et eza na ba oyo ba fandi, même ba ba kimi, ils ont des portes, vous enregistrez et puis boyer. Et belé ba o baza na tata Raphaël, to baza na Lumumba, école Lumumba, baza ba oyo baza ba victime té. Nous sommes de Congolais, de père et de mère. Nous sommes des Congolais. Normalement l'état est bon qui aya ko aider peuple o na makam o to kuté nango. Et tout le monde peut gouverner à Yakiawa. Bien sûr, tout le monde est Bayaki. Comment Yakiawa? Bien sûr qu'il y a prince. Sukaki na prince, bakotaki na ba nani na katite basukaki na prince. Déplacé basukaki batali après bazongi. J'ai vu le gouverneur s'amener avec pirogue Moko. Et finalement, lui-même a failli se noyer parce que le moteur n'a pas marché. On l'a tiré, Batoubabendi sous les bandes et puis il est parti. Kotala et agir, tu vois qu'il y a deux choses différentes. Oye Kotala et puis OK. Quel message tu as passé et quelle aide as-tu fait? Donc c'est rien. Et ça, visite à tourisme pour ça, moi visibilité, bah mon aïe, non gouverneur ayaki. À quantité, donc à contrôler n'a pas batunion sauté. Quand on a abîmé abandonné, donc qui par sauté. Nous avons perdu des grands biens, comme vous le constatez vous-même, il n'y a rien à récupérer. Que ce soit les appareils électroménagers, que ce soit les habits, tout est presque parti et tout est presque abîmé. Depuis samedi, nous avons marié. Les lots moisi à Kobota, nous avons battu position nini na vendre na moisi. Pour articaler na mikolomke, nous avons battu qu'est-ce qu'on va faire. Ba maman tozana ba maman mikoloa, tozola libanda na station si vous ceux qui boya ata na butu na station wana beaucoup ta biso tozola la. Mayeye, mai papa mayeye somo. Tanga ngana za boy mai zo sukanga aw. So salika boy omeli mai naza wale na oza beta na bébé na nga ya 1 mois na mi maman na nga na mutu pour ko batela so siko mona ko ya kalinga suka ndeni biloko na nga nyoso eke na mai seki mois ezate banye biloko po ba bimisa faut 5000 francs na boîte. OK nga na vana mwana bébé 2 jours na station 2 jours na liete loko mokote ke bazo benga bato 20 mai boy na boy 20 mai wana tango muto okende boke pesa nga sari nde mwasi nanga na semi bamba na bananga bakolia. L'État azali est irresponsable par rapport à l'acte de des bonhommes. Ce qu'on a perdu, mais aucune assistance. Donc, en tout cas, l'État devrait prendre ses responsabilités, mais à notre grande surprise, regardez ce qui se passe dans notre pays. Toujours le cas, baya, balukata ko évacuer biso ba poubelle pour essayer ko bois quand vous êtes comme ko tinda na solo, ba biloko ba provision ba te baby na kati et tinda solo si ko bois quand vous êtes ba mi to hôtel de ville et ya ki zo suka na venir kuna côté zo côté côté les a frappé makasta ba salité o nyoso mo na poubelle ba bois ki ils ont dégagé sur le marais ça sur nous a nos yo quand déjà. Papa président. Donc j'espère que Baloban français a quelque chose malheur et bon. Donc j'espère que la situation est l'équiawa. Bilomoro Moninege paralysé la ville de Kinshasa. Jamais les Kamabosé Salama que rivière et boulevard qu'on a bâti ça et comme les colons. Mais Maïwan et l'équipe colon après bandi qu'on se déverser. Donc ce que vous avez en sérieux de cette histoire autour de Kawa. Prochainement vous allez encore plus grave que ça. Batika Koko Safachi bakita na terrain. Moi je sais qu'il déjà na banzela bakita siko ba s'acquérir na ba situation. Oui, dans l'accord du journal. Dans
Dans les corps du journal, dans les journaux. Mbote papa komona yo nani akubena zoni awa komona ngase honorable André Kamuna tozana venu ma femme numéro 2 je pense que bino nyonso komoni eloko esalani bule oyo betaki vendredi mais samedi totaki na mai et jamais vu depuis qu'on est dans ce quartier. Maï et Tondi, vous avez vu de vous-même, j'ai perdu toutes mes histoires, même mes deux véhicules, la palissade que j'avais reçue de l'Assemblée nationale, c'est parti, Fortunaire, parti, toutes mes histoires, parti, mes documents. Vous avez vu de vous-même, les documents nous se baby, Mikanda parcelle, nous Bilamba, tout, on n'a rien récupéré. Même le fonds qu'on avait, donc on n'a rien récupéré, on a tout perdu. On demande de faire l'assistance au gouvernement s'il peut aider, pas moi, mais moi aussi et les autres qui ont perdu de plus que moi, nous sommes nombreux. Je demande que Baya Kusunga Bato, vraiment, c'est très grave. Jusqu'à présent, solution numéro au gouvernement, parce que comme l'a dit, gouverner de la ville à ça qui ont tout à avoir. Solution numéro poussée par rapport à la catastrophe naturelle. Bon, par rapport à la catastrophe naturelle, jusqu'alors, ce que moi j'ai constaté, la Monica a prélevé qu'à bateau, par contre à bateau, dans le nombre à bateau, dans la parcelle, le nombre à sinistré, jusqu'alors rien n'est fait. Dans les quartiers, je crois seulement les gens, Bazoya, le lundi, j'avais constaté que Baza est un ministère intérieur. Après, j'avais constaté que la commune Baye. Lobby encore m'aurait parlé que le ministre viendra ici, le ministre des Affaires sociales. Jusqu'alors, même moi, Namoni était maire. Je demande s'il peut avoir, s'il peut écouter le message, il fait un peu quelque chose pour les sinistrés qui se trouvent à l'avenue ma femme et d'autres avenues. Honorable, est-ce que cause ya kodinda ou inondation cause la paix pour na qui a plat urbanisme mais ils ont dit la carnivore dans les notes liées bezani. Bon, première des choses, vous avez nommé ça que catastrophe naturelle. Et ça, il y a ça la maca, même partout dans le pays, partout là, en Amérique, partout. Mais deuxième chose, il faut un canal les ala d'abord. Ceux qui attendent maille et sali développement, mais surtout ça un canal suffisant qui peut amener maille directement dans Dili, ça peut un peu atténuer ces chocs ici. Ok, merci. Batouazuli Bakouya Makasi Yakolanayo, au Sengi gouvernement et va assister Bino. Mais un message par rapport à Mokambi Kolo, Asimani Motouya et Outi et Painayo. Je demande au président de la République à un problème on a monté manaye à Talayango avec assistance parce que nous avons tout mosusu ndenge na zone na quartier bazangi na place ya kolala na eloko ya kolala eloko ya kolia ba mosusu babungisi nyonso je te demande na bambongo eke dindi na mai na zomona ba mosusu bazalaki na mama moko bazalaki na tesak na ye ya fufunda bandi kosala mombongo na ye edindi na mai c'est que c'est dernier état bazozanga na eloko ya kolia d'abord baya mbangu basunga bato sinon pas ça sera encore la mort de kozala maintenant liwa ya nzala na ba maladie de ceux qui aye mbangu te. Je m'adresse au président de la République, je le connais, c'est un homme de l'œuvre, je connais sa capacité. Lorsqu'il va reçu le message de l'honorable honoraire André Kamuma, qu'il le fasse un peu vite pour ce peuple, pour le peuple. Ok, merci honorable. Merci.
c'est bon. Mbote ndeko kombo na onani. Comment on a M. Touré? Mais c'est Touré, tout le monde a qui catastrophe naturelle, et à déranger maloba na nini na bato ba otala na nini. Ah donc il passe ça ma casse na quartier oh. Na qui na ko 11h na bimaki na ki musala bon. Na zonga ba 22h ba monument ici ko ba tol donc biloko no surtout ya ndako e choli donc quand bo moninga na boye bandeko mingi ba perdre ba biloko ebele. Misusu pe ba perdre ba kufi donc ka une donation mai oh. Donc il y a un bon atnatique na ndako donc na kutsate loko mo te ndako biloko nyonso choni na mai donc récupérer te loko mo tenir à part ka bambona là tio donc ils a passé ming donc au da 4e chemin ils ont quitté donc quand ils vont venir à l'opan Tebi que ça la bino passe si vous a dérangé vos pèdres les ali bongo ba biloko na bino vraiment ebelé ndeko message na yo o tu ko lancer mais toyoka ki sango mokonze kolo be ba kambi ya mboka ba ki bino en charge. Est-ce que comme il prend un bon pan il pas na bino ah to mo na te loko mo te to so maka ba ndeko baso ndole la kuna na faire même tout la libanda donc solution to so mo na te donc to so ki mama casse attends solution mo te to so mo na donc do fani ga ba condition au cas to la ga ba passe na ba mai boy. Tout le monde qui gouverneur de la ville a visité Bino. Est-ce que à promettre Bino nini par rapport à l'acte au Tuko Salema? Gouverneur de la ville d'accord ça a été tout le monde peut mutuellement péter à part grave bien dengue bozoya ko ba position biso a donc tout ça dans le monde ata été dans le cadre de fani gabo donc ya tablamba nyonso ko la tezate ya te logo monter osimba mbongo to bomba ya ndako nyonso et choli donc ngambongo na ngaba simsaki nga et pas mukolo pa ngwa le rola $2000 plus 500 dollars na moko à part ça bon monsieur ba fa ko zaki na ngonyo sol gata mo ezate choli na mai donc dina ça donc ata le ko li ezate message na nini ya suka et pas mokambi kolo na osala la mokonza mboka vraiment akota mapango moko akipe biso ata manifeste e komona na bandeko pa za avec kuna e batama position ba mwanda be komona na isu na bango po toza pas simi biso nyonso to kemba taka condition tozali. Oui, bonjour. Comment on a Monsieur David Tamboué. Monsieur David Tamboué, courage toujours par rapport à la catastrophe naturelle et où tu as frappé Bino. Message na oni na motu ezali na bato ba Holanda ici. Ya motu ya ezali ya toye ba cœur. Likambo ekomeli biso et où tu na mutute ezali likambo moko naturel, catastrophe naturelle. Nous avons la rivière Njili qui a complètement débordé. Donc Linkoloba Linae Tondaki et Vandelonae Tondaki complètement. Et puis Yango est provoqué inondation et Makasio. Toutes les familles du quartier tous allés vraiment frappées. Nous avons perdu des grands biens. Comme vous le constatez vous-même, il n'y a rien à récupérer. Que ce soit les appareils électroménagers, que ce soit les habits, tout est presque parti et tout est presque abîmé. Ce que nous pouvons demander à nos frères, Bayebazo Sombara Mapango, na côté Abanjili Kuna, les grandes églises, les grandes salles de fête, les bars, au Batongi, les longs et la rivière Njili, arrêtez avec cette histoire. Cessez avec cette histoire. Tozomi Bomabi Somoko, yo kozwa Otongi, Otongi osali bien pour nayo. Mais conséquence ya makambo oyo sali, suite na yango boyebite. Soyons propres, prenons-nous en charge. Moutouna moutou aye bako gérer ba déchets na ye, bako gérer poubelle na ye, aye bako garder périmètre na ye. Na l'état pe na bato service de cadastre ba bazo katela batu mapangu, ba bazo tekela batu ba mapangu le long ya Njili. Nous vous demandons aussi d'être responsables. Ne vendez pas seulement pour avoir de l'argent, parce que conséquence oyo l'état a impliqué. L'état a impliqué na kati na situation oyo et que c'est un remboursement. Nous demandons une prise en charge, il y a solo pour tout le monde. Merci. C'est pour la première fois que la catastrophe est frappée Bino Koto ou c'est déjà habitué. De la sorte, c'est pour la première fois. Et il y a un niveau oyo, donc un niveau à 1 mètre, 1 mètre et demi.
Mais au-delà de 2 mètres, c'est la première fois. C'est la première fois, il y avait aussi des morts. Oui, il y avait des morts. Il y avait des morts que je ne sais pas énumérer parce que ngai na les cas qui étaient pour mais il y avait des morts. Il y avait des morts. Alors quelles sont les solutions que le gouvernement a voulu avoir? Jusque là Kaka Kombo, peut-être numéro à téléphone. Solution ils ont mis à noter, mais on a fait appel na Batou au bazar vraiment na possibilité de bakende na stade du 20 mai. Et si prise en charge momentanée ezali, c'est-à-dire au moi moussi ya kolala là, au couverture, au repas à tongo peu, au repas à pourquoi. Jusque là moi-même je suis allé et j'ai vérifié, cela est vrai. Alors message na oni ni pas mokambi ekolo azolanda aussi. Na tata mokonzi ya mboka respect mingi epai na yo papa toyebi motema malamu oyo ozalaka na yango. Tokosenga na yo suivi ezala. Kotika biso na kati na situation OT parce que nous ne savons pas où nous en prendre avec les enfants, avec tout ce que nous avons perdu. Basusu toza ba kolondako, basusu toza ba locataire. Na ye mokope mokolondako to éviter. Donc la situation est un peu une urgence. Nous demandons vraiment une urgence. Aide moko vraiment urgente et les kama na ndenge moko ya malamu ke muto ayiba détourner mbongo oyo kozala disposé pour n'abattre sur bazaba sinistré. Nous demandons vraiment une implication personnelle du chef de l'État. Papa Topesio, merci mingi to ebike malobana biso ko comme pas na yo. Il y a des abonnés. Parcelle véhiculer message na biso ba comme Maman biso za mbongo tena makambo. Tu as les remonter le gouvernement peut sa biso mon bito saka musa na biso. Pas les biso ba o tu es to sai musa bino mo lobo. Bito wa pesa mbongo na chauffeur za mbongo di chauffeur na. So la chauffeur je ne sais pas. Yo za mbongo di chauffeur. Je ne sais pas quoi tu fais. Le mien a fait. On doit pas faire qu'il entend. Il met des. Toujours continuer toujours au sola na bandeko oyo bazali frapper na catastrophe oyo ko salema na Mayandil. Alors na zapena ndeko moko oyo a perdre vraiment babiloko na ye ebele ya motuya ana message oyo sengeli a lancé parce que mingi ba koloba que ba oyo yo baza vraiment frappé te mokambi kolo bango ne peut-être bayebi na kozwa bango ou bake na bango na stade kuna mais ba oyo baza frappé jusqu'à présent nanu bamoni mokambi ekolo mboko te même ko soutenir bon même na lui papa ma parce que ba perdre oyo ezali bongo ya ebele alors na lingalo ba mingi te to sola na moko ya ndeko azali na quartier oyo mbote ndeko kombo na onani mbote kombo nanga papa Christian Bié na vandi na quartier ya Salongo limité Salongo précisément si ma station Chekina de biso bisika to vandi ndeko na ebité un mot par rapport ya tout bazotala yo na oyo komeli bino basima non ni uti pa na yo vraiment toujours regretter non parce que biso mutu tokweli ba makama oyo banda samedi tozolala libanda nga ndaku na biso ndaku na ngai je suis un père marié père de 2 enfants et puis madame aza likolo tozoloba soki lelo bien lobi akobota nazolala libanda na kacha station obozomona biso nyonso lupango mobimbo tozolala na kacha station kobanda samedi mais on regrette ya ke gouverneur ayeba même ye na avenue eza kuna avenue wana ye kotonda mai après samedi biso ao banda kunyonso eza ki plainte ba plafond gouverneur comment boité gouverneur aye kaka sukeli na place o bachaki ka mwa kanon na bangwana ka mwa kanon rapide wana place bachaki wana
tokei mpona oyebisa bango ke non bozobenda gouverneur kaka koto nzela wana mai eye koya après puis nzela wana eza na bato bakoyeli mpe na makama lokola babiso te biso awa biso yeyo banda toza awa nano tomoni mokonzi ata moko te aye soki baye kaka bazobenda bango bakote mosusu le mieux à faire bazela te ke toya mpo tokende kozwa bajeton oyo balobi tozwa jeton na 20 mai non baya awa nde toza boye baya basakeri na basituation na bandako nde omoni boye bapangu nyonso tozolala na kati te na kotolala na station bilamba naza nango eza oyo bayeko mpe bakabeli ngai ngai abimaki kaka na kilote na tricot nazaki nango depuis samedi naza homme marié lelo mwasi akobota nazoyeba te position nini nakovanda na mwasi po atikali na mikolo moke naoyeba te qu'est-ce qu'on va faire bamama toza na bamama mikolo awa tozolala libanda na station soki boye ata na butu na station wana bokuta biso tozolalana bapangu nyonso toza na bango biso nde tokweyeli mpe na mai ezalaki na niveau oyo awa libanda sikoyo na ndatu kooloba nini batika kokosa faci batika kokosa bagouverneur basala makambo bakita na terrain mai esi ekiti deja na banzela bakita sikoyo basakerire na basituation ke bazobenga bato oyo 20 mai boye na boye 20 mai wana ntango moto akokende boke epesanga sardine na mai na bidon boye ekosala nini nde ngai soki nameli mai nazwi sardine moko nde mwasi na nga nazemi bana nga bakolia nde bamama nyonso toza bango bakolia. Nous on passe nous ici na station nde palais na biso yango si vous venez même botuni bato ya station bakoyebisa bino ke non bato moko toza na bango ata la police eza na bayebi. Est-ce que Baja l'état déjà va salir de centre awa va enregistrer bino même Moutouana yaki jour ya dimanche sokoyele ma problème o bandaki samedi. Comment tu peux venir le dimanche où tozalaka na bato ebele awa na kati ya station oyo bazinga bakatisa na ndili kuna bazwi moyen okatisa te mais aye kaka dimanche wana komozozwa bakombo ya bato wana nyonso wana libanda mais biso tomonaki aventure baya nde baza boye baleka na bapango na biso baya kozwa babanini baya kozwa bakombo baya kosakerire na situation. Nous on ne peut pas aller na FM au boy na boy on peut pas aller là-bas parce que bakonzi bazaka soki baye babendi bango batelemeli bango likolo baya bakota ba vivre c'est qu'on est en train de vivre. Bomoni ba mai na kati ya bapangu nyonso bozo mono. On a tout perdu lokola nga na perdu de tout. Biso nyonso na pango et loko ko récupérer ça té. Et chose grave même balaye to salaki ya bébé tout. Siko soki baboti lelo ça veut dire que ba même moi na liputa non. Éviter un mot pas mon kondia moka Félix Antoine Tshisekedi asima nini ya motu uche pa na yo oyo za nango pona par rapport makambo ekomeli bino biso tozo senga boye wana na ko senga bino bokomisa bokata ndete boyer mo weza babilo mo boka bitokata ti ça c'est une occasion ya ke mokonzi amona pe face nanga oui ngai nazo senga mokonzi ke batika kokosa ye bazo kosa ye et puis bazo inisa ye pa bato mokonzi akitata ye mokoboto banda kozela balobaki lundi entre lundi ke mokonzi akokita pena mokonzi akita biso toza en face ya station je m'appelle Christian soko ye kaka awa okokuta biso toza awa banzala tozo kufa ya nzala kutuma yebimika lobi bilamba toza nango te bazokosa mokonzi kaka tozosala tozokosa boy mokonzi tozoloba ke no bato na yo bakosa yo te zwa courage yaka tomona yo pe awa toza na station parce que nde côté makambo ebandeli biso tozwi mai ya njili ya ngambu kuna na shekina ya kuna nao ya ngambu ya se tokutani tozaki na katikati ça veut dire ndili nao ya koto na ya koto esangani ezwi biso ndako na biso mokonzi komi na station awo. OK merci yango tozoloba ke non s'il vous plaît mon président bazo iniso pamba bato na yo bakosa yo te yo kitaka na terrain c'est là où vous allez voir vous allez vivre ba réalité belé toza na nzala ko sunga biso na ba mama toza awa. OK merci le message est passé tout appelle la maman parce que la mone pe maman za moi kanda ou za appeler moi message ko passer mbote maman mbote papa kombo na onani betela biso nanu Claudine maman Claudine Wumba maman Claudine Wumba yebisa biso message nous en nini par rapport à la situation oyo et comme libino ya pasi makasi boy message eza boye ya liboso nanu bakondisi maya njini ezalaka soki mbule beti bakongo atindi ekotaka zamba
mais Shekina asa azui clôture espace amulai ya maya njili yongo se inondation salama makazi pe mbala liboso salama dans d'autres arbres papa to perdre tout bana balinga bacholo na bakoko ngai moku tu bakanganga kokanga na monde bloc ezo kende na mai bloc na ngai ya cher parce la motema c'est que la chef de l'état a raisonné biso mais bakondi bazo visiter bino côté oyo papa bakondi bazo ko visiter ndenge bazo koma bakombo oyo mobika peuple bakondi na biso so apesi mbadi yazo longoli yazo ndamba tikeli bino so nde bazo sangisa bato na ba 20 mètres au stade eza wana ke pesa mate il faut batambola nde na ba venir batelemi na ko batemela venir ba ndako pandako bazo pesa bango enveloppe na bango ezala mie so bazo benga bakuta na ba stade wana o soki na ba wapi to eloko moko esambozo mona so bokota mapango bomona moyen te tozo kundwa biloko na sama belé na se ya poto ba toza ne lokote to kimaki ka bopoto ndima te po eza mbala liboso eloko esala te c'est la première fois même ndili ataba kongo etindi etonda te metala batangambu balali na ngambu batangambu kuna batika na ngambu kuna ponini maya ndili moye bato bakati ezate yon bato alalaki koto banswala na tina tongo bakomo kati bango na ba pirogue après temps ma diminué kabasele mutu ka basoda wana nde bando traverser bato ba pepe kongo mingi balalaki na station mingi balala na so de mouton bato bakati te donc nazali kambalo bate pa pasi na to monde laza kaboy da to mo tambola kaboy naza biloko la malati changer papa tika pasi da to tambola kaboy boye message no makasi de lini pa mokambe kolo parce que lelo ko mona bino o eza souffrance to solide ne komoko moi siku to za na zemi a perdre nyonso boso bokoti bo monelo sikoyo ba misusu abike ba enregistrer bino bazo pesa bino déjà bazo bino soin loko de ba pesa loko te ba pesa soin te loko te c'est faux ata mapa ezo komate ya tozo loko te wa papa ba tozo la biso te tozo loko te papa eloko te tokende veme mbongo na biso ekei babiloko na biso ekei mbongo tofuta transport tokende veme kozwa mwa lipa wana na $10 esangani ese na transport ni tokende nango so balobi ke koto tozwi biloko c'est faux archi faux. Est-ce que va enregistrer bino ba mutu pena agent l'état moko yé a enregistrer bino penza enregistrer na bango wa mais tozo landa bo mais tozo na sécurité bazo suka na balabala kuna ba kotom su bazo kota penza te message no ni pas mokonzi ekolo te message pas mon papa Fati eloko esameza mba liboso doto perdre tout lokola aza papa aza mokonzi nga na préféré soki akosunga biso atinda bajean baya avenir par avenir parcelle par parcelle bazo déposer bango offre oyo anga pesa peuple na ye mais so babi basangisaka biso tokendaka tofuta batransforme eloko moko esama te ngai Claudine nakendanga te mpona kozwa te nakebunda bitumba kuna te mpona zwa mwa eloko so bakotambola parcelle par parcelle bazopesa ezala mie eloba sangisa bato esimba te. Ok, merci, le message est passé, Aristote. Toko kwe taper tout sur la paix na bandeko mosusu bo ki ezali bongo point de vue na ba habitant oyoyo bazali frappé na catastrophe ya pont Mayandil. Alors ngai na sali bongo descente na ngai pona ko koma na milieu oyo après catastrophe wana après catastrophe naturelle oyo ebi na ko frapper batu parce qu'il y a des morts. Batu ba koufi ebele ba kaliki moyo sala utozalité alors bon continuer toujours ko na biso pour toza ko sola vraiment na habitant ya commune ya Salongo c'est quartier Salongo limité na sima station ya Debondom si je trompe pas. OK, merci. La prendre respect aux hommes na mais super chicken. Kila simu banda kuzali
Mais adivia ndeti koko langana angaka zinda na mai ba sauver ko sauver koko langana la mai ko to peka tableau ba mikanda baby doto pesa mikanda baby ba diplôme mikanda ndo nyonso to pedro nyonso to pedro eye koya eye kutu balendi yo katika ezalaka okoli ata na fro wana bokiti mwana omona bapango mosusu ezawa soki bolongo mbote ndeko kombo na onani a tozali wapi? Oui, awa tozali na quartier limité. Tobona micro. Tozali na quartier limité aveni Itimbri. Message na yo ezali nini pona catastrophe oyo ezali frappé bopedre oyo ezali biloko bosolo bato baolanda yo basimba nini oyo euti epa na yo? Awa tobungisi biloko ebele tala niveau ya mai otali na kati ya boutique niveau ya mai tobungisi biloko ebele awa mbongo ebele kutu ya koloba te biloko nyonso ebebi tozali libanda na bana na basi yo journaliste omoni nani nde tovandaki moyen ya koloba eza te tozosenga kaka chef de l'état na gouvernement akanisele biso parce que moyen eza te tozosofrira na bana biloko nyonso ekei na mai. Est-ce que bakonzi baye ko rendre bino visite awa wana veni par rapport à qui oyo uti ko salima? Te ata mokonzi moko nani akoti awa te so tovandi awa tozosala ndeni tokobongisa ata malemmeleme me moyen te à cause ya pasi toza nango nde omoni tovandi boye nani tokomaki kuna place bakonzi bakomaki te yango wana tozosengaka bino balobeli na biso oye otali ndeni tovandi boye bana moyen ya koloba eza te. Racontez biso histoire qui ezaki ndenge nini ti mayeya ndenge phénomène lekena moke. Oui, biso tomonaki kaka makambo ya mbala kati na samedi na pokwa tovandaki na bana ne totekaka na mosano yango wana tomoni kaka mai ebandi koya nde tokanisiki ndeti mai esalaka ndenge wana eyaka moke me toyebaki te ekoya boye ekomi neti mwa tolobaka neti mwa mbula ya nowa a surprise pa journaliste moyen ya kosimba eloko eza te kosimba mwana eza te kosimba ata bantu mosusu moyen ya koloba eza te. Est-ce qu'il y avait des morts? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moyen ya koloba eza te tokotanga neni sinon tozala passe mais il y en a des morts. Message na oni pa mokonza mboka. Oui, asepeli on appelle ça message pour na mokonzi mboka parce que na monaki déjà côté mususu akendaki tomoni déjà asongi bantu mais biso to vandaki déjà na ba veni tozosunga ke mokonzi mboka aya ko visiter pe biso amone ndenge tozosufira na bana na quartier nyonso ekei na mai akota pe na quartier aya ko sunga biso na bana parce que tozana moyen te ya kokende bisika mususu bato bazali wana basungi bango bandeko mosusu eza bien tofese mokonzi ya mboka na gouvernement na biso mais aya akota pe na barevenir amoi ndenge incendie ezalaki
ayo ko pe ko sunga biso na bana tozo souffrir tozo libanda na bana tozo na yelo côté. Merci, le message est passé. On a été bichot les gars. Il y avait on les a mai na kati ndako zali na mvanga. S'il vous plaît, quand vous filmez, vous êtes au monde, on attend au CPLAT. Vous avez besoin d'intervention pour ça là, tout ça. Tout ça toujours na terrain. Mbote ndeko kombo na yo nani? Mbote ndeko. Ngai kombo na ngai Léon, Monsieur Léon Kachama. Monsieur Léon Kachama, tout moni catastrophe naturelle aux qui vont frapper précisément na rivière ya Njili. Oye déranger bino message na nini ya motuya ezali oyo batu bazolanda yo basimba oyo wuti namwe pa na yo. Bon, d'après biso tout mon eloko côté na biso et ça la meka biso te. C'est la toute première fois tout mon inondation ya boyeye. C'est l'effet naturel. Tokoya koloba keno voilà keno ou bien muntu songolo pakala asali effet naturel ndé ekosala biso. C'est le problème que le gouvernement doit prendre en charge des mesures. Comment est-ce que voilà, et parce que ça babilo comme surtout la rivière d'Endili. Batu batongi bitonga tonga. Bakondi sima ya Ndili. Ma Ndili eko enani komi muke. C'était que non voilà que non batika ba espace wana ezalata ya munen que sima ekoya e ba ndokosala ba dégâter. Ata niveau ya régie des eaux. Badilo bakangi yango wana badili nyonso wana ekwei tozotala niveau ya nani ya Shekina parti mususu azui ba maître. Maintenant il faut que peut-être bako réduire pour que non batia badil pour ba dégâts oyo e bandoko sala c'est un peu ça de donc on a problème au gouvernement ko zo soin par rapport bato batongi anarchique. Oui, normalement que non, c'est le gouvernement qui doit prendre ça, il doit faire les constats pour le quota que non et combien de mètres pour couler facilement. Voilà. Mais batiki kaka bongo bazo koya bazo teke la bango bazo teke sans tenir compte ya mainde ko yana ko bandoke. Les leçons na sosoli malam bozali pe frapper na ko ba ke cadastre pe azali na 4 parce que bango ba ko teke la bato bozali bo mapango batongi ngo pe na lolenge sengelité. Alors Toki Solomoko, balobi que oui, catastrophe naturelle, vous allez frapper, mais Bazubino en charge, c'est-à-dire gouvernement congolais, en limi ou à Ropé Sabino Kanyaka, après si déjà Batumzo Soubamous, au Bazali Bongo interné à niveau, il y a 20 minutes, c'est aller vrai ou aller faux. Bon, bien sûr que Batumzo Soubamous Bango en charge côté, il y a 20 minutes na Lumumba. Mais Eza Batumuke. Parce que si peut-être que non, balingi peut-être base bango paie en charge. Maintenant que le gouvernement a ça la banane, descente sur le terrain, maintenant qu'on analyser porte par porte. Maintenant pour bailler maintenant effectif et cause à la combien. Parce que au bazakuna, si basongi bango, au bamtuto basika batikalo. Donc bah bénéficier de l'autre côté. Parce qu'il y a d'autres dégâts que le gouvernement peut voir que non, ils peuvent l'aider maintenant quand même financièrement que non voilà que peut-être bamsous bampang na bango et quoi. Et puis, le gouvernement écoute ça, que nous voilà, que nous écoute sunga bango, que nous voilà, baba nani écoute sunga bango, que bakoba nous tonga taba, nani moi, basunga bango moi ndam bango, bape bayeko bakisa, basisa bamsa. Mais si bafandi kaka, si kaya nani kaka niveau ya 20 mètres Lumumba, wana basali le côté. Il faut que bas descendre sur le terrain, parce que bamoussous bako dans la pété. Tout le monde peut gouverner à Yakiawa. Bien sûr, tout le monde est bayaki. Comment Kiawa? Bien sûr qu'il y a un prince. Sukaki ba prince, bakotaki na ba nani na katite basukaki na prince. Déplacer basukaki batali après bazongi. Maintenant il faut que ba descendre sur le terrain. Si ba descendre sur le terrain, wana bakoza maintenant effectif normal que quelqu'un bakosala. Wana isa, je peux dire bien que c'est un phénomène apathétique. Donc isa le kosunga après c'est batunyo sauté. Voilà. Et là justement même ba symbole ko na terre parce que ba tu belé presque ba habitant. Il y a quartier où va perdre où ils allaient babylone na bango vraiment il y a motuya yebisa biso ou comme ça message moko est pas chef de l'état asimba nini uche pa na yo par rapport à la situation actuelle. Pour la situation actuelle nazo senga pa e mokonzi a sala nyonso pour que na ba équipe nyonso ba kita sur terrain
parce que akopesa bango ke no mbongo wana bakita bazoza mbongo wana bakodetourner mbongo wana ye moko azwa bantu ya malamu ba descendre sur terrain ba sala ba enquête et go sala nini maintenant on fait maintenant l'analyse ya bantu nyonso wana po bando lokusonga muntu nyonso azwa bénéficier parce que ba mususu bako bénéficier ba mususu bako bénéficier te. Voilà. Ok, merci ndeko le message est passé. Merci n'on peut si accès au salle interview na yo. Eza biloko mususu peut-être ozomona neto ba salibité nyonso et lingi que non service des jeunes à côté à l'autre ba biloko parce que to moni ba sali ba avenir mususu net ba venir net avenir abandonné. Parce que tout le monde va solo, peine comme même bozo vivre na solo, ba place rola les alités. Il y a ces biso là la wapi. Car nanda kuno na tondi mai boy. Kaka biso toza tala nyeso ekwei kaka na mai. Tozo la kaka boy. Okoki ko raconter biso l'histoire. C'était comment lorsque mai zoyati et comment à niveau et comme il bino lelo. Bon, mai finalement que mboule betaki. Quand mboule betaki, tout le monde que non mboule sili. Ils allaient bien détonner to bando ko nan ko bim. To bimi bien vers à partir à 11h mai maintenant mai ya ndili et ben déjà que ça la ba renvoi. Dès to komi ba 14h, dès ben déjà que ça maintenant ba et bando ko augmenter vers 19h bantunyo so batala qui déjà te pendant ni to keinde. C'était ça. OK, merci, le message est passé. Merci beaucoup. Kokoma oye te la condition bazo vivre lango en tout cas soki oyoki mutema pasité ozaka muto ozapa mutema mais là satan na sepela na yoti na kolingana monopoliser parole na ngai te nazali na moko ya babitant to kolinga pe to so na ye motende ko kombo na yo nani monanga Delphin naza mon fan de juste derrière moi ici, c'est ça la parcelle, je suis locataire là-bas. Toza, je suis victime, il y a inondation. Toza victime et inondation, vraiment c'est vraiment triste pour Nabiso. Toza observer ce que l'État peut faire pour nous. Parce que catastrophe est loko ndewazoloba naturel. Personne ne peut empêcher les naturels à ça mouvement naïe. Mais le plus grand problème, Toza est préoccupé, est pris en charge par notre État étant citoyen congolais dans son pays. C'est juste sur la prise en charge. Parce que j'ai vu que depuis Toza noyé à Onakati, la première des choses, la population a essayé de se prendre en charge, n'a tirer profit. Imaginez-vous un peu, Moutouazu boîte na aye awa. Pour aux familles na balabala bazo $100. Donc $100 boîte quota pour se sauver bana. Aux familles na yo au bango na boulevard $100. Plus le temps passe, les prix ont changé. Mutumoko $20 pour matana boîte. Et finalement, ils ont quitté $10. Pourquoi au fur et à mesure, ils ont quitté comme 10 000 francs, et comme 5 000 francs, ainsi de suite. Boîte moko pour autant de personnes au bâtiment parce que bato bazayi suspendu bazayi likolo bato so bazayi likolo batira likolo ba famille ebelé likolo ba toiture tout ça. Donc 5 000 francs tina pourquoi tant mai bazo kita et comme 5 000 francs. Pourtant à ma connaissance à moi na monaka l'État armée sur la démonstration zo mona penza ba finance wana ya armée hein. C'est le moment, Mbongo Nabiso étant que contribuable congolais et somba kaba matériel, équipement militaire. Bah yé na ba équipement na pona ko décanter situation. Tous on a besoin ya ba matériel wana te kaka pona ko lakisa ba démonstration de force ba spectacle. Spectacle a wande siko ba baza victime population contribuable congolais o asomba ka tenue militaire na armement wana. Aza na situation ya mabe amener ces engins pour elongola ba famille na mai batia otia bango libanda. Mais j'ai vu le gouverneur s'amener avec pirogue Moko. Et finalement, lui-même a failli se noyer parce que le moteur n'a pas marché. On l'a tiré, Batoubabendi sous les bandes et puis il est parti. Hein, ce sont des choses que quand... Mais pour la le gouverneur a qui même la bino des solutions bazubino en prise en charge je parie tikanya kapé monsieur bazo aura déjà ba mapa na bango ba sardine les oya kapona occupé ba habitant au bazali frappé na inondation il y a la situation actuelle. Ça aussi il y a des choses il y a des réglages à faire aussi.
on ne peut pas netingai n'aller na meliata mai à gouvernement. J'étais ici, un voisin n'a pas fandi likolo, tout comme batum suba voisin musuba likolo. Au pesa batu mai wa, au pesa nde batu mai place baza. Yozo kino lukelanga par exemple na Marty, lukelanga na stade. Kuna eza tout le monde peut s'amener là-bas. Bao baza des mauvaises fois, bao kino fanda kuna et puis vous venez donner de l'eau à ceux-là qui n'ont pas été victimes. Les victimes sont ici. S'il faut les enregistrer, venez sur les avenues. Vous ne venez pas parce que c'est déjà potopote, ils ont salité, naïbité sur bazo kokoyate pour na salité. Mais nous-mêmes les victimes, to mabe écoute biso to na kati salité to fandi. Ba yande kokuta biso. Ah, ceux qui lipa eza, ceux qui maïza, et ils na ba oyo ba fandi, même ba oba kimi, ils ont des portes, vous enregistrez et puis boyer place ba victime baza na place mabe écoute ki bango. Il faut pas aller nous chercher là où nous ne sommes pas. Hein, ça sera pas correct. Hein? Il ne faut pas toquer dans le populisme trop. Les victimes, nous sommes là. Nous sommes en train de nous prendre en charge en nettoyant d'abord et si une catastrophe naturelle. Un service national. C'est le moment. Les quartiers, tout ça, la salité, service national. Il y a un bon cannabis. Awa toboyi ba audio, tolingi visuel, vidéo, tout le monde a mis ça là. Toboyi ba audio, balobaki te toboyi te. Awande catastrophe. Un message, un mot par chef de l'État par rapport à la situation actuelle, ce que vous avez déjà. Bon, au chef de l'État, c'est vrai. Je souhaiterais que aya ko palper du doigt, hein? Aya ko palper du doigt ce qui se passe sur le terrain, hein? Pour ceux qui attendent moto na biki komate, hein, ceux qui peut azeli ba ebisae biso to continuer kolela. Et puis na sepeli na mabe o ekomi pe na moment ya cohésion nationale. Vous comprenez? Et donc c'est le moment pe les cohésion ezara raté pour na ba politique. Voilà. Biso pe il faut tous intégrer katia cohésion. Vous comprenez? C'est notre donc ceux qui ont senti chef de l'État na katia cohésion na biso pe et aux la kitoko. Parce que là, on a la cohésion, vous avez la politique. La cohésion na bango. Or, bisonde ce que tu as bango wana. Ce que balu kapé cohésion na biso na moment oyo, toza ce qu'on a na katia bosambulu. Comprendre? Ok, merci beaucoup. Le message est passé. Je crois très bien. Tous appels nos habitants, on va repérer ça point de vue na bango. Hein. Okay. Je ne sais pas. Tout pour ça n'appelle pas un déconangaï. Bonjour Ndegonangaï, bonne santé comme on a. Bonjour, comme on a Geoffrey Isiaka. Doza parmi les victimes au commis biso. Nga lokwa personnellement nazana mwanda. Nazana mwanda na yaki kaka jeudi et pas petite sœur nangai ici. Donc juste oui visite. Moi séjour na. Oui, moi séjour na kutena likama oyo. Mais il aura toujours regretté vu que Konzambo Kabaza a deux populations qui sont victimes de l'Ikamo. Parce que la constitution na biso ya mboka budget ezalaka na kati na makambo oyo esalema a. Tant que budget ezali, il faut qu'il y ait un souci à peuple congolais. Parce que nous sommes de Congolais, de père et de mère. Nous sommes des Congolais. Normalement, l'État est bon qui aille deux peuples au na makambo oto kute nango. Nous avons perdu des véhicules. Le véhicule est dans Sima Awa. Et baby est en normal et baby. À l'intérieur, nous avons 4 véhicules. 4 véhicules Prado, TX, Mercedes, la RAV4 Moko, tout est baby. Bah, dégâts matériels, ils ont moins relobate. C'est vrai, ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal parce que le gouvernement a soutenir Bissoté. Tozoyo kakaka na 20 mains na école Lumumba bazo aider. Est-ce que Batouana bazaya solo ou bazaba victime? Ceux qui bazaya solo, oui bien sûr tobo yate, mais la majorité est belé au bazaya kuna bazaya solo te. Olobi et belé ba o bazaya tata Raphaël. To bazaya na Lumumba école Lumumba bazaba o bazaba victime te. Bazuka ba famille na bango quelques-uns o bazaya victime de bazaya kuna mais la majorité bazaba o bazaba victime te. Alors batu ba Holanda yo ba kondipe mingi ba Holanda yo basi manini ya motuya o eutie pana pe souci na bino makasi ezali nini par rapport à situation actuelle comme les bino. Bon ya motuya ezali que non gouvernement ay ba kozaka charge naé parce que tozali ba kolomboka gouvernement a quitté sur le terrain
ayoka biyoka yoka te azaka kunaka te akita sur le terrain balata bateni des services baboots na bango banini bayandi awa na kati awa bayi na kati peuple nyonso aza bango nyonso baza inondé bango nyonso baza inondé bango nyonso ebebi bakita sur le terrain bamona makambo oyo eza kati awa. Regardez maintenant les histoires oyo eza awa boye déjà eza malade ebongi baya au plus vite possible balongola biso ba déchets o ba salité o parce que bona bana o toza na bango bakozwa susu ba épidémie ba solo o ba gaz o ce n'est pas bien basa l'effort vraiment qui est sur le terrain balongola biso ba salité o eza parce que boye bana bakobela kaka c'est un peu ça. Ça va, tous allez toujours dans le quartier, tous sur la, n'aba habitant, bah, oh, bah, allez frapper la catastrophe, mais y a pas ces allées qui comme on a, bah, qui na moment y a pas si, mais tout le monde, bah, boire tout, et c'est que sunga, oh, allez, bah, ndeko na bango, mais ça qui bongo, oh, allez bongo, bah, taxi, nazana elengi mwasi, to mega retourna, et pour ça n'andeko, boni santé comme on en. Nga comme on a Naomi. Maman Naomi, betela biso nano ezaki ndenge nini po bo vivre catastrophe naturelle et bo bibi kisi ndenge nini. Ah papa, nyoso ezaka nzambe. To fa na biso ka samedi ezaki partir ba 16h mayeye. Mai papa mayeye somo. Tanga nga naza boy mai zo suka nga awa. So salika boy omeli mai. Naza wale na ozabe na bébé na nga ya 1 mois. Na mi maman na nga na mutu pour na kobatela. So siko mwana koya kalinga suka ndeni biloko nanga nyonso ekina mai seki moye zate banye biloko po ba bimisa faut 5000 francs na boîte. OK, ngana vena mwana bébé 2 jours na station. 2 jours na liete loko moko te mutu kamba nanga yango e baby bilo nyonso ya ndako e baby papa. Alors ba konti ba Holanda yo message na yo ezali nini ya motuya pe souci na bino ezali nini o ba konti ba koki kosala bino basunga biso papa poto na kati ya pasi basunga biso baya nanu boye bakita secteur bamona makambo ndenge elekani awa papa basunga biso so mayanzidi wana bakeno babongisa po yango kande bebisela biso biloko eza mbala liboso te ya mbala liboso te poto dindaka bo mo ya tuko eza somo bazila biso solution le tosenga na gouvernement bakita sur le terrain bazila biso solution poto na kati ya pasi. OK, merci maman Naomi. Ngape na sepeli merci na bino boyebisa bango kunda baya bazila biso solution awa poto kufi biloko nyonso eki eloko anga kande moninga tani naza banda samedi naza kabo na liete na wale tani monsieur koti nga elo awli ezate bilamba bébé nange choli bilo nyonso e choli nde ozomona nga a. Merci maman Naomi et je sala pas si vraiment makasi na komona situation oyoyo ba congolais normaux ba ali vongo ko bikalango mokambi ekolo ezali makambo ici ekomi alors tu ebi que assistance ya gouvernement et ko sala bango quand même imalamu ata ba kopesa bango te oyo ko tondisa mitema na bango mais ko rendre bango na nous visite bino moko boya kotala bango boye bomona situation. En tout cas, na satan na oyo capacité azo capacité na situation komeli ba habitant ya quartier oyoyo. Na zapela ndeko alinga pesa point de vue na ye, tika mikwe pa na ngai mbote ndeko komona na tala kamera. Nga ba benga ngali passe ba diamba na bakole. Lobili passa ba diamba na bakole. Li passa ba diamba na bakole. Mais ndenge to zindi boye epesinga mama na pasi ya makasi. Ta ndenge na komi. Naza il est traité maintenant na komi muto benga shege ndenge naza boy muto benga kutu kulner mais naza kulner te mais e kam singa makasi ta ndenge na tigali ndenge naza boy ka ndenge na tigali message dans les andili ba konzi te ba konzi boyo la biso mawa bosunga biso pardon.
ata boni yango etela te oyo te ekai makasi batela te oyo nyonso ebebi yango tosongeli à zéro. Ouais, ça va. Mbote ndeko kombo na yo nani? Kombo nanga Sycomore Djanga. Sycomore Djanga. Situation actuelle boya nango message na nini ya motuya oyo bandeko bazolanda yo bayebana na kosimba. Bon, message est que l'État azali est irresponsable par rapport à l'acte de l'État que le cas de bonhomme. Parce que comment ça fait-il jusque-là, il n'y a pas d'assistance. Tobimi, Tokei, Tozongi, nous sommes en train de nous prendre en charge, regarder tout ce qu'on a perdu, mais aucune assistance. Donc, en tout cas, l'État devrait prendre ses responsabilités, mais à notre grande surprise, regardez ce qui se passe dans notre pays. Mais Baloba qui est la présence, il y a gouverneur de la ville, il Kota Labino. Kota là et agir, tu vois qu'il y a des choses différentes. Oye Kota et puis ok. Quel message tu as passé et quelle aide as-tu fait? Donc c'est rien. Et ça, visite à tourisme, pour ça, la visibilité, bah mon gouverneur Ayaki. Mais Azaki Bino en charge, selon les informations trouvées à la suite, ça Bino en charge, bah tu basé à 20 mai au gouvernement, Azaki a soin na bango. Quels sont les critères au basé le bateau en charge? Parce que on n'a vu aucune personne venir nous prendre en charge. On s'est pris en charge nous-mêmes jusqu'à ce que tout ça le moins fort, il y a qu'au éliminer et puis on est là en train de nous prendre en charge. On est à chantage, c'est juste un groupe de gens pour se faire des publicités puis c'est tout. Message na yo nini ko vous pas mokonza moka mokambe kolo ye moko o euti pa na yo. Pe raconter biso douleur ni bo na ngo vraiment pe posa na bino zali nini. Mais ça fait très mal lorsqu'un jeune a se bâtir pendant très longtemps dans Moga au Missal les athées, il se trouve une maison, il se trouve des habits, puis il s'est construit. Et puis en un clin d'œil, ça part à zéro, silence radio. Message n'y en a pas. Parce que bah image nous sommes le président de la République est-ce qu'on doit passer les messages ou soit il devrait être là sur terrain puis compatir avec nous. Donc message est athée. Il doit prendre ses responsabilités. OK, merci. OK, merci. Mbote papa komo na yo nani a tozali na quartier nini? Oui, nga komo na ngai Didier. Naza mwana quartier oyo na botami awa mais eloko oyo penza oyo komeli biso awa na kati ya quartier na biso moko tozokamwa malgré ba mususu bakufi banini mais biso bato oyo totikalaki toza quand même. Bon, tozosenga kaka na autorité na biso ya mboka ba aider biso ata pona olungu ya basalite ba kirena na ata moi ba nini ba terrasser pour que bato ba meka ko respirer ata moi bien parce que tisiko soki na ebite soki journaliste nani yo moko zo remarquer que ba mai wana etikaki tisiko ba potopoto wana etiki ba salite ezobimisa ba gaz donc nde tosenga na autorité pour que ba mekana na ta ko dégager biso ata ba poubelle. Est-ce que ba konzango pe bazo yaka ko rendre bino visite ba député na bino même ya quartier? Ata mon côté donc banda événement o ebandi ata mon côté bomoni. Alors souci na bino ya motuya ou message na nini o mokonzi ekolo akoki kolanda bino boyeba na kosala? Bon, ya liboso o to senga nanu ba canal il faut salement ba évacuer ba déchets o ya ba biloko ya bato bebaki nde posana biso yango. Bon, nini o na ko bakisa lisusu banda ba événement o eleki to moni ata député mon côté mais babiso to vota bango tala na ka problème de baye bara mutu parce que tala to vota bango to tia bango ba voix batika biso ka boye kaka. OK, merci, le message est passé na moni pe maman zo sala pasi na likamoyo azako la mingi na bakonzi mbote mama komo na onani Mama Riti
yebisa biso ezaki non ndenge nini bozala frapper na situation oyo. Koto toza na biso abandonné donc bakipaka biso te. Tala neti lelo yo remorque ye koto ye ko kozwa ba salité. Parce que omoni yango boyoki. Hein? Omoni remorque boyoki. Na musala na za na otala ka ndenge na zali me bato akuna nyoso soko koti avenue wana salité ezate mais tala ka biso koto. Salité makasi il fallait bakipaka biso. Hein? Bakipaka biso ba député ba yaka ba leka. Nga kutu député na ba député koto na ye baka bango te. Soki bakomona bango banani. Alors, souci na bino ya motuya ezali nini pour la gouvernement c'est la bino. Souci na biso ezali ke ba bongisa ma ya njili ba tonga ba diki ya bien donc ba bongisa ngo vraiment makasi po tangu ma ezo ya talaka biso toza pembeni ya presse mais ma ezo komati koto. Soki bato baza pembeni ya mai bokozwa raison ke ba baza pembeni ya mai. Mais biso siko toza na prince koto mais ma ezo komela biso ti koto. Ok, merci. Komati koto donc moyen zate ezo le bakezo la kisake kuna ma ya njili donc bakipaka ngo te ba contrôlaka te mutu nyonso azotonga ndenge alingi maye ekoma moke moye maye eleka malamu eza te mutu nyonso atongi pembeni ya maye atindiki maye ekomi moke alors ntango maye ezotonda bamapango na biso ndenge ekokoma babalabala ti ekoma nde babalabala esika maye akoleka mpo maye afofilaka kaka aza na esika mosu akoleka te akoleka kaka na mapango na biso en tout cas bacontrôle vraiment maye ya njili bien bazwa baprécaution donc ya kobongisa maye ya njili mpo todinda lisu te. Ok, merci. Le message est passé. Je ne sais pas si vous avez aussi un mot à dire. Bon, moi, je m'appelle Faustin. Ici, nous sommes dans la commune Limité Salongo, précisément avenue Kamba numéro 3. Mais ici, le message que je vais transmettre à l'État, c'est juste pour demander à l'État d'abord de regarder la façon dont les gens ont construit au niveau de la rivière Ndjili. Les gens ont vraiment construit très mal. C'est ça aussi la cause de l'inondation? Oui, c'est ça la cause de l'inondation. Parce que souvent, il y a toujours l'abordement de l'eau, mais ça ne se fait pas comme ça. Mais nous regardons comment les gens ont construit, ça dérange un peu l'eau pour que l'eau quitte, ça sera un peu très mauvais. Mais nous demandons à l'État d'abord de regarder la façon dont les gens ont construit. Deuxièmement, il y a des saletés, nous demandons que l'État peut envoyer les gens pour ramasser tout ce qui se trouve parce que ça dérange vraiment la population. Ok, merci, le message est passé. Merci beaucoup, je vous en prie. Mbotendeko, comme on a un chrysolite, Nazali, moko ya bamambo ya habitant, ouais, ya venu. Par rapport à la situation actuelle, inondation catastrophe, où il y a qui bino naturel, message na yo nini ya motuya oyo ba konzi ba olanda yo pepe plo ba olanda yo. Message est vraiment makasi. Premièrement, non, nangana lo belo mususu. D'abord, tant que commis inondé, ma étonné vraiment tina ba niveau moins likolo. Na esi bato ba olanda nga ba moninga pe déjà ba bilongi na ba télé bisika mususu, ba image ezali vraiment. Honorable to bato ba konzi mususu ba yaki ba soki na venir ya munene kuna. Baye normalement il fallait ba lukata ko évacuer bato o bazaki pénaliser ya ko bima libanda. Fallait ba yatana ba bois tuto ba canon rapide ezala quitté ye o ba yaki nango esuka ika wana ya ye moko e kufaki ye moko abimaki biso to ando sala ba propre volonté ko luka moya ko évacuer bato mais honorable aye azotuna bato soki bozana nzala situation wana nini azotuna biso soki tozana nzala wana gouverneur ko attends ya tuna tozana nzala situation wana niveau tozalaki wana ata biloko eza muta ko liate parce que tozalaki na vraiment ma ebele tozalaki na posaka to bimano na bandako to comme na sécurité libanda pour ba mire ko so bo finir bien bo mona ba mire ko vraiment ndeza wana tozalaki na besoin aide non ya liboso ezalaki wana mais siko ma ekiti nango Dieu merci koto na biso bo muta kufite mais tozo lukaka baya ba lukata ko évacuer biso ba poubelle pour esika obwaka ngo ezate comme kotinda na solo ba biloko ba provision ba te bebi na kati et tinda solo esika obwaka ngo ezate ba mitu hotel de ville et ya kizo sukaka na ba venir kuna koto ezokota te esika pena misale sengiri ko ya ko sala penda ko longola ko évacuer ba sotono surtout ba comité bazo suka mingi na ba venir esika pena eza frapper pendati
Ouais, bazosuka kuna avenir za propre. Faut ba koto neza frapper makasta ba salité o nyoso mona poubelle to boaki et autres dégager sur le makasta na sir ndoza nozo yo kango déjà. Alors message na yo nini ya motuya pour la chef de l'état Zolanda osiko ayebaki o uti na moko ba habitant o azali dictature azali frapper na situation o uti ko komela bango. Et là on a un chef de l'état azwa décision ya ko buka bato shekina wana po ba kondisa vraiment mai. Soki ba buki yango et au sala ke mai ekene rapidement to et tonda te na ba venir de tondi o loko ba kondisa mai kuna bata shekina ba kondisa mai yango ne au sala ke ba mai etonda eluka banzela ko tona na ndako na biso. Merci. Na moni déjà ozo mema ozo s'évacuer ba biloko na maboko na yo. Merci pour la parole. Je m'appelle Norbert Mangala. Je suis habitant du coin. Je suis sur l'avenue au numéro 3, Itimbiri. Je suis un des sinistrés majeurs de cette folle pluie. Donc, de mon vivant, bientôt 72 ans, je n'ai jamais connu de telle pluie. La pluie a tout dévasté dans ma maison sur son passage. Tout dévasté. Les biens de toute nature. Des habits, des provisions de fortune, des livres, tout. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Voilà tout ce que j'ai ramassé. Voilà tout ce que j'ai ramassé. Donc, je demande au chef de l'État, les garants de la nation, la nation c'est constituée par nous, les individus que nous sommes, il doit nous garantir la sécurité physique, morale et même mentale. Donc nous sommes là, nous sommes complètement déboussolés et déracinés. Nous ne savons pas sur quel point nous reposer. Donc tout nous veut, c'est que Fachi Béton rentre dans ses obligations régaliennes et s'occupe de la population que nous sommes. Merci. Autrefois, il y avait la présence des gouverneurs de la ville. Est-ce que vous avez parlé avec les habitants et que vous avez perdu aussi beaucoup de choses que vous avez perdues? J'ai eu vent que le gouverneur Bomba est passé par-ci, mais lors de son passage, chez moi, il y avait beaucoup trop d'eau, je ne savais pas quitter la maison. Mais j'ai eu vent qu'il est passé. Mais quand même, au gouvernement, vous avez eu prendre en charge, non? Bon, il y a eu des promesses faites dans ce sens-là, mais je n'ai pas encore, je n'ai rien vu. Mais il y a des gouvernements, un message fort et même des promesses fermes qu'il a formulées. On attend leur réalisation. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. C'est toi? Oui, on a besoin aussi d'entendre la jeunesse. Ingi bazali na kolela makambo ekomeli bango ba misusu pe balobi apparemment comme si ba chef d'urine ba pesi ba sali mosala malamu te ba pesi ba analyser bien te ti ba ko mema batu misusu bazali na niveau ya 20 mais na kolingana na commentaire mingi te mais nazali déjà na oyo azali à propos otoki kosola na ye makambo oyo mbote papa komona yo nani pe quartier oyo azali kokonza ezali quartier nini mbote na yo comme on a papa Patrick Boloko, donc nazali chef de rue il y a avenue à faire rue nangai Kamba, tozali na kata quartier Salongo na commune ya Limete. Chef Patrick, betila bisono na mokuse. Makambo ekomeli bino oyambi ngo lolenge nini? Bon, normalement biso awa to sibisaka ba inondation, to sibisaka na biso. Catastrophe naturelle. Non, pas catastrophe naturelle, le modèle oyo. Ba inondation kaka. Mais ezalaka mimi ba inondation moko ya makasi vraiment te ezalaka na moi c'est au matibi loko ti omona leki. Au pelere yaki tout le monde était convaincu que et ezalaka ba modèle moko. To mataki moi ba biloko moi mike mais or ezalaki catastrophe moko naturelle, c'est-à-dire que depuis Kinshasa et depuis des bonhommes existants, na salon on a des bonhommes qu'on a, na bas ndanu depuis existant, il y a modèle yo na ne salamate. Oyo c'est la première fois li kamaboy salam. Et ngai pona nanga, si on me pose la question, c'est dû à quoi que catastrophe salami modèle yo? Oui, je dirais que d'abord raison numéro oyo li bosso sali comme modèle yo, ezali li il y a rivière et Mata. C'est-à-dire que
l'État a créé une régie des voies fluviales, une régie des voies maritimes, qui a régulièrement fleuve pour les fleuves navigables. Kuna na niveau ya mata du kuna régie des voies fluviales azalaka pour na bateau minene kota ezalaka navigable. Mais biso sikoyo or Kinshasa la pena ba rivière na chaque fois soki mbula ezali soki nene esalaka ba dégâts ezalaka bingi d'abord ndenge na biso ko vivre to boire ba biloko na ba nini. Donc il faut régie des voies soit régie des voies fluviales ba PCP compétence à côté de la rivière arcueillir la rivière soit ba créer régie des voies rivières pour créer rapé accueillir rapé ba nini ba rivière. Donc oya biso ngai pendant avant catastrophe Salam puis Nazalia ça fait 30 ans. Donc on a subi ça tellement trop que l'air to zalagi na bambule zo betate na kenaka na mayanjil na tala soki li à rivière des na C. L'air na komaka kuna monsieur le journaliste tozali na période ya mayambula tozana période ya mbula mais bizarrement l'air na kenaka na njil na pont pour na tala tozana na saison de période de saison de pluie mais na kenaka ko remarquer que zéro zo monana j'ai le jour à la moment mbula la mandil mais c'est grave hein? Mais oui, c'est très grave. Or, d'habitude, zélo et mon a raté ce qui est la saison de pluie. Sauf que na manjel zo tala bona pont, au moins na zéloté. Mais que avant mbula oyebeta, je crois même 1 mois avant ou 2 mois avant, na kenaka na tala bo solution ni ba ko zwa kasi. Le ko zélo zo mona na moment mbula. Solution zali il faut ba ko curer ngo drague ba drague rivière njili. Ba banina na sika nango oyeboaka mai na njili. Et boire na fleuve ti bakenongo ti na suka pona ba zone songo za la profond na raison suspect zali le long ya manjili bato bazwa tongi ça dit ba comme super rivière muke nan pa mutatakele bango l'état alors bato na pe ba solo na l'état longo la bango a chaba digue a sala la rivière donc a draguer rivière zone profond. Au moins, makambo ekozala susu vraiment te. Pour nga ba raison ngora mi balé. Ce qui l'état sali ba minu na mi balé, ba kozala l'aise. OK, mais chef Patrick ezali moko pe ba région motuya o mi si toko tana na deuxième phase na biso ba kondi ba juste solution nini pour na ba habitant na yo parce que c'est vous les chefs. Pour le moment, tout le monde a gouverneur Ayaki, ministre de la santé pa Ayaki. Commissaire biso bon comme la liste ba misusu ba zui ba misusu ba kena ba on a stade du 20 mai ba kena on a na institut Lumumba ba kena on a martyr ba misusu baza kuna l'état on espère que la solution misusu ko pesa même mais problème est que est-ce que vous kena ba tukuna ya solution je ne crois pas parce que ndenge ba kena ba tona kuna ba tona l'air ba yaki ba tango ya ba gouverneur mani ils n'ont pas consulté chef d'abord chef à quartier en tout cas biso ngana pesa ki ba kombo kaka o liste ba yebsanga o maman chef à quartier na biso alors belaki ngai yi azwaki ordre wutaki commune to salaki liste o ngana salaki yango na côté pa maman chef à quartier fala azong sa na commune pour na pesa pe ba liste na musoso to zo kaka bazo pesa kombo kuna to yebide soki ezaya ba nani soki ndeni neti sikoyo omoni oyo ya église catholique ngana za chef de rue ya Kamba naza pe catholique moyangela biso yaki a lobi lokola désordre de salam na oyo ba liste le boso l'air to zalaki na ndoso ba lobi tsoko na sala liste mususu oyo moni neti ngana zo pesa exemple ya oyo salam na niveau catholique moyangela ya yebsa nga siko na zo tambola na bandaku pona na zwa bato bazali na ndako chaque lopango za na combien de ménages bato bonu ba subir ti so na silisi avenue nanga na ko pesa ngo pa moyangel na biso moyangel amemengo pa curé ti matiti na likolo kuna donc o mususu ya l'état pe salamaki mama chef alobelaki biso na salaki liste na kotisaki yé pa pesi na commune pe emati mais chef parti na sunga pardon o saki liste na o ya gouvernement ya kimi batu musu ba ndinga sima ba tike ko mona ata mutu moko te oyo ay ko rendre bango visite même ba chef ya quartier d'abord ngara o ya ngai mama chef to zogi ordre boy lokola chef de réunion abi balabala na ye rue na ye
Et puis l'heure on a maï l'air ezalaki. Il fallait faire ça rapidement. Donc il y a un chaque rue. Chef de réunion nombre de rue il y a combien de ménages par ndako. C'est-à-dire il y a combien de maisons, il y a combien de ménages. Il y a tel nombre de ndako. Il y a les cas qui tellement je connais ma rue. Donc chaque union surtout la moutou mais il y a combien de ménages, il y a combien de personnes, tout ça on avait écrit. Voilà au niveau il y a l'État. Oui. Liste je ne sais pas. Ok, merci, le message est passé. Il y a un message ni pas mon konziamboka par rapport à makambo écouter un message na yo peneza nini susu na bino akoto. Message n'est pas mon konziamboka pour lui dire ceci. Papa président. Donc j'espère que Baloba français a quelque chose malheur et bon. Donc j'espère que situation est l'équiawa. Bilomoro moni nenge paralysé la ville de Kinshasa. Jamais les Kamabosé Salama que rivière et boulevard qu'on a bâti ça et comme les colons mais maïwana et l'équipe le colon après bani qu'on se déverser donc ce que vous jouez en sérieux cette histoire n'est autour les kawa prochainement vous allez encore plus grave que ça donc il faut prendre ça au sérieux il faut vraiment draguer ou curer la rivière Njili et zonga profond ce que vous sommes le machine ce que vous sommes na poto ce que vous avez mais rivière je crois mon nena na fait la Kinshasa c'est la rivière Njili et les gars rivière Nyos il faut vraiment que curer en banane et bandel kuna tina suka nango na ko longola bateau Nyos bazal le lonango ba quartier na pe nous ba pemeni bazana ba zone moko inondable l'état il fait solo la na bango Nyos parce que yemo l'état mta tekela ki bango ba banda kwana a solo la na bango s'il faut les évacuer batika la rivière batika la liberté na isoge ya tomboki akena na espace wana alors si vous ne prenez pas ça au sérieux bolobi kaka e ko leka nango il y a prochainement je ne sais pas et il y aura des morts donc faut prendre ça au sérieux pour na likamabo e la maye yakia eleki ngana za mulai ngana mesuraka 1m80 mais maye nenge ki yela kiawa eleki na ngana mulai. Si on ne prend pas au sérieux, je crois que ça la table. Na Thaïlande, na Japon, c'est comme tsunami, ça les a peut-être qu'on a le tsunami. Donc il faut prendre ça au sérieux. Je vous remercie. Ok, merci. ba potopoto mai ezana moi to koma kuna ezate keba ale yo sikoyo boye otiki ndako na yo ke na 17e ba o baza 17e ba mususu bazana mai ekotite ba yido biso to kosepela batu ya leta wana tikana loba to kosepela na kosepela batu wana ba ya mutu ke telemi na boulevard baza kokota ndako par ndako to ba pesa batu ba mus ba pesa ba biloko basalela ndengwana ba pesa kuna na ba 20 mètres parce que biso to kosundola banda il faut passer à l'endengwana ba venir ba telmisi nini soki loko kopesa ezali baza kokota na bandako solution yangwana ba pesa kuna te ba wana nyos batona ni kuna ba kosi miyibi. Merci maman.